13 rebelles Bazali neutralisés na armée na Irumu na province ya Ituri na compte toujours état de siège. Cour constitutionnelle au siège qui na matière ya contrôle ya constitutionnalité a déclaré conforme na constitution loi sur réforme ya commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État congolais a rendre dernier hommage na conseiller na ye maître Tete Kabwakabwe o ya kufa ki mikoleleki suite ya COVID-19 na Afrique du Sud. Détail ya ba élément oignon sotokozo yango na 4 édition na biso ya mokolo lelo le 2 juillet 2021 oyo nazali na esengo ya ko présenter les bineurs. Mbote, merci na fidélité et confiance. Bozoko bakopesa na KNB News Magazine. Ils ont informé bino toujours d'une manière très professionnelle. Ce que l'on dit, information à rater, c'est que rater l'actualité belé posa source informée. Édition le mandi tikato fongo yango na province ya Ituri wapi 13 rebelles bazali neutralisé na armée congolaise précisément na Irumu toujours na compte ya état de siège. Nathan Siata pour na détail. La force armée de la République démocratique du Congo a neutralisé 5 ADF au Bazali responsable de l'attaque à quartier Ruangoma na ville ya Beni Nord Kivu ndenge porte-parole militaire dans la région Oyo Azaliko Talissa. 5 armes de Ezalaki récupérées ndenge Bakisa qui peut affirmer que FARDC Bazaliko poursuivre traque ya ba terroriste Oyo na parc national ya Virunga. Pour un rappel, 2 personnes bazalaki massacrées na Boutou ya mercredi pe kotani la tongo ya jeudi na Beni attaque oyo ezalaki attribué na groupe armé ya ba ADF. Moins d'une semaine plus tôt, ville ezalaki secouée na ba attaque ya ndenge na ndenge surtout oyo ete koleka récemment ya ba bombe oyo ete kozukisa 4 personnes pe ebomaki terroriste moko. Kasi na ngambo mosusu pe armée azali ko signaler que situation sécuritaire ezali ko s'empirer. Mikolo Oyo na plusieurs localités ya territoire ya Irumu et sika ba attaque ya ba combattants ya ADF ezali de plus en plus signalés contre ba civils. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba affirmé que ba menaki offensive moko depuis début ya semaine Oyo pe ba réussi quand même koboma 13 combattants ADF na ba localité ya Ndimo na Otomabere territoire ya Irumu. 4 armes à la marque AK-47P ezalaki également récupérées d'après porte-parole de l'armée na Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. 2 miliciens locaux bazalaki présentés na armée comme ba auxiliaire ya ba ADF pe lisusu ba bomamaki. Climat sécuritaire na territoire ya Irumu ezali sombre ba congolais bazali ko souffrir. Lisusu offensive militaire pe tension moko ezali ko s'observer entre la communauté locale et les émigrés Banyabusha oyo bazali soupçonné kozala de mèche, c'est-à-dire ba travailler en connivence na ba combattant ADF. Jeudi eleki 9 personnes présumées complices ya ba ADF bazalaki lynché pe brûlé na ba habitants ya quartier oyo périphérique ya Komanda à 75 km na sud ya ville ya Bunia. Société civile ya territoire ya Irumu ya azali ko plaider kaka pour na renforcement ya présence ya ba militaire pour na koluka ndenge ya ko protéger ba civil contre ba attaque ya ba groupe armé oyo. Jules Ngongo a indiqué lisusu que na matinée ya jeudi na Tongo 1er juillet 2021 na Otomabere 2 éléments maïmaï au bazali considéré le corps auxiliaire ya ba ADF bango pe ba bomamaki lors ya patrouille moko militaire. Tozali ko senga ke ezala na renfort moko militaire na front na ba région oyo pour na intervention moko musclé na zone. Population azali ko vivre na ko banga moko ya makasi pour être ba combattant ADF oyo bazali ko continuer ko terroriser batu ndenge alobaki Gili Gotabo président de la société civile na Irumu après avoir mené plusieurs attaques na région ya Boga pe Tchabi ba combattant ADF mikolo oyo bazali actif vers route nationale numéro 4 pembeni ya Komanda ndenge babakisaki ba kondi ya mboka pe FARDC bo chamayele po bosilisa terrorisme oyo na partie est ya République démocratique du Congo pe bandeko na biso ba vivre na kimia. Kinshasa eleki partout.
Na dossier sous Conseil de sécurité ya Nations Unies a prolongé embargo ya RDC na likambo etali achat ya ba armes. Nathan Siata azongi lisusu pour na plus de détails. Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité résolution 2582/2021 Nanzela Nayango a reconduire le 1er juillet 2022 embargo sur les armes, interdiction ya ko voyager, gel ya quelques biens imposant la République démocratique du Congo. Décision qui prise mardi 29 juin 2021 à New York, na États-Unis d'Amérique. Conseil a réaffirmé que embargo sur les armes est s'appliquer depuis résolution 1807 entre parenthèses 2008 na gouvernement congolais mais lisusu na bato mususu pe ba entité oyo comité de sanctions écrit qui a averti la résolution 1533/2044 oyo et désigné qui ba oyo bazali lokola ba cible ya ba mesure mususu ya sanction nenge conseil de sécurité alobi azali préoccupé na persistance ya ba groupe armé notamment na est ya République démocratique du Congo. Résolution oyo adopté mokolo ya lelo conseil exprimé préoccupation nango na likambo etali présence persistante ya ba groupe armé nationaux pe étrangers na est ya République démocratique du Congo pe na souffrance oyo bazali ko infliger population civile ya mboka lisusu ba violation ya droits humains na bongo ba exprimer lisusu préoccupation na bango na likambo oyo etali poursuite ya exploitation pe ya commerce illégaux ya ba ressources naturelles oyo ezali ko permettre na ba groupe armé oyo ba opérer pe ba se féliciter na ba engagement oyo diplomatique oyo zwami na ba état ya région pour na ko favoriser kimia pe réconciliation na région. Conseil a sengi na ba état signataire ya ko mettre pleinement en œuvre ba engagement na bango conformément na accord cadre pour na kimia sécurité pe coopération pour la République démocratique du Congo pe ba région. Conseil de sécurité a prorogé jusqu'au 1er août 2022 mandat ya groupe ya experts chargé ya ko appuyer comité de sanctions pe ko exprimer intention na bango ya ko réexaminer pe ko se prononcer le 1er juillet 2022 plus tard pour une nouvelle prorogation. Ba groupe ya experts bazali prié à présenter rapport moko à mi-parcours le 30 décembre 2021 au plus tard, puis rapport sous final le 15 juin 2022 au plus tard. Conseil a rappelé le contexte oyo que secrétaire général azali engagé ya ko faire en sorte que oni asala ba effort pour que ba auteur ya ba meurtre ya 2 membres ya groupe d'experts puis ya 4 Congolais oyo ba accompagnaka bango bazala traduit en justice. On a ko appuyer enquête oyo nationale oyo fungama ki na République démocratique du Congo, secrétaire général ya ONI et sengeli abakisa ndenge conseil elobi pe ko continuer ko assurer na ba limite ba ressources existantes pe lisusu déploiement ya mécanisme ya suivi actuellement oyo ezali composé na haut fonctionnaire moko ya organisation pe 4 experts techniques lisusu ba personnel d'appui. Na ici adoption oyo texte oyo Chine a estimé que ba sanction oyo ezali kaka moyen moko pona ko sunga kasi ezali moyen oyo ko silisa ba atrocité oyo ezali koleka na STT pe asengi na conseil de sécurité à répondre na ba demande d'ajustement ya ba sanction oyo ezali réclamé na République démocratique du Congo oyo ezali ko évoquer notamment retrait ya MONUSCO na tour na ye République démocratique du Congo a jugé important ko évaluer efficacité ya ba sanction oyo commune pe ba sanction appliquée pe a estimé que entre autres ba sanction oyo pe ba mesure ezali visé na paragraphe 2 ya résolution et sengeli est appliqué na ba personne physique pe morale impliquée na ba commerce ya ba élément oyo ezali ko servir na fabrication ya ba engins explosifs improvisé. Lisusu a indiqué que explosion oyo le 27 juin ya bombe artisanale oyo na église oyo ya Beni ezali signature ya ba ADF azali ko regretter que tisiko yo ba groupe d'experts bazali ko continuer ko résister pour na la connexion entre État islamique pe ba ADF oni et sengeli apprendre trop au sérieux ikambo oyo ndenge République démocratique du Congo ba souligner qui par rapport à communiqué oyo ya Conseil de sécurité ya Nations Unies Kinshasa et l'équipe partout. Dossier embargo sur achat ya ba armes na mboka Congo
population congolaise au interroger qui mukola lelo ba répondre na micro ya Hervé Zaka. Bon, baméricain bato lokola biso bakongole bango baya banzambe so bazwi badécision wana c'est normal selo bango armement oyo eza makasi ya armement ya nzambe soki baboyi biso tosomba minduki tokeka na banégociation na bapays vasi mpo tozala bien parce que na façon oyo barebele ya mike oyo bazokobimaka na est bazokobimaka partout bona étape oyo baboyi biso tosomba minduki en tout cas eya mwa pasi donc tosalaka makasi te oyo bakonégocie bapays étranger po tosomba kimia na pays na biso tozala bien décision wana ezali makasi epe eza mawa mpona biso Congo parce que ntango président Félix azwi pouvoir awa bato nyonso bakolobi oyo Félix diplomatie eza makasi mais mpo na nga nabulaki ke diplomatie wana bango baleve basystème ya embargo mais siko tomoni meme diplomatie bakomisaki eza makasi agissante lelo ekomi susu bakona kopesa biso embargo donc ezaka continuité ya Kabila bodécision wana bango moko baoccidentaux bayebi mpo na nini bazwi badécision wana parce que soki ezalaki bon mpo na biso tomoni eza malamu te banga batika biso to évolue balongola mbango mpo tozwa mpe makasi ya kosomba minduki oyo ekoki kosala fasi na monguna mais batie biso ya mbango donc tokosomba rien président Félix akosala mpe eloko te parce que akosomba mandoki te oyo akobunda na bato wana donc eza je moko bazosala boye c'est possible to continuer kozala na embargo parce que bagénéraux na biso la plupart ya bagénéraux bazali na basanction oyo toyoka après 10 ans sanctionné basanction zo continuer ce sont ces généraux là oyo lelo batie na tête ya armée lelo so balobi ke bafongola yango bagénéraux wana bango bakosala neti révolte donc c'est pour cela embargo zo continuer parce que bato bana na sanction bango bazo continuer na armée na biso donc ça va pas tenir et il y a pas du sérieux dans notre même na armée même na gouvernement il y a pas du sérieux raison pour laquelle tout mon état de siège ça évolue na Ituri mais aux état de siège na Ituri mais il y a des choses qui se passent kaka na kati ya Ituri na ba village na ba kati mais il faut mettre du sérieux pour évoluer notre pays. Décision ezali ba décision d'état conformément na ba charte ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Puisque na charte ya constitution ya charte ya Nations Unies ezali ko le babo armée nationale, armée souveraine. Ezali na ba Congo ezali quand même na ba critères. Le temps où armée ezali koto sami beko ya ba corps ya ni ya statut ya Rome ezali koto sangote. Pour que l'armée, quand on va sanctionner, le Conseil de sécurité, et sanctionner un général ou un Salimbeba. Mais le gouvernement, il y a pays où on continue on continue à garder. On livrer, on destituer, puis on devant la justice pour répondre à l'acte de Salina. Mais au bout, le Congo, ils allaient agresser. Mais le Congo, ils allaient agresser, et puis on va saluer le rapport mapping. Le rapport mapping, il est au Salemi. Bah, dégager certains, puisqu'il y a secret de tes alarmes. On ne pouvait pas dévoiler tout ça. Il y a eu des généraux basés sous sanction. Il y a eu des hauts personnels basés qui gèrent ils sont sous sanction. Quand le pays donateur il y a armes. Déjà ils sont sous sanction. Et puis qui gère la usine la fabrication de munitions, c'est les États-Unis. C'est la grande puissance. Et là, il y a un problème de la grande puissance. À cause de ça, c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire, ceux qui te l'indiquent que les mesures les a levées, il faut avoir une armée dissuasive. Et ça, ils sont formés. Mais nous prenons un monsieur qui est dans un rebelle. Au promouvoir au PC Magalo, et puis au tiers général, et puis au opposer contre le Conseil de sécurité des Nations Unies, où il a droit de veto, il y a qu'on livrer Mandou, dans un pays où il y a un confort. Mais nous ne sommes pas confort. C'est ça un peu le problème au prolongement. C'est-à-dire qu'on veut, d'abord au sous-titrage, puisque l'ONU est encore là-bas. Donc, lorsque l'ONU est là-bas, un pays qui est sous l'ONU, c'est-à-dire un pays qui ça ne va pas. Il y a un problème, les alliés. Tolobaki yango ebandeli ke cour constitutionnelle a
confirmé et a déclaré conforme à la constitution loi sur réforme et CENI ou qui déjà adopté dans le Sénat et dans l'Assemblée nationale. Bon, ça va aider dans le reportage. Zelamaki Cour constitutionnelle a annoncé que loi sur réforme et CENI est conforme à la constitution. Haute Cour a siégé qui jeudi 1er juillet 2021 na matière de contrôle de constitutionnalité pour examiner loi oyo et même ba réforme na commission électorale nationale indépendante. Saisi la président de la République sous ère constitution 1585 pour vérifier conformité, il y a la loi organique oyo modifié puis complété loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante ndenge ba modifié puis ba complété yango na loi organique numéro 13/012 il y a le 19 avril 2013. Cour na audience ya jeudi 1er juillet a déclaré requête ya chef de l'État recevable par conséquent loi ou ezali soumise na contrôle ezali dit conforme na constitution pe na ba disposition na yango nyonso ezali conforme pe ezali malamu mingi. Selon communiqué au epesamaki na Cour constitutionnelle, tout noté que texte oyo ezo comporté ba innovation ya ndenge na ndenge, notamment d'échéance ya ba membre na conseil d'État en cas de manquement ya ba disposition oyo lobami na kati ya mibeko. Pe prochaine commission électorale nationale indépendante eko comporter 15 membres na kati 7 membres ya bureau. Poste moko pour la vice-président, poste moko ebakisami pour la deuxième vice-président, puis ba membre de la société civile bakei de 3 à 5 membres. Toye bibiso sur que projet de loi o ezalaki adopté l'Assemblée nationale pe na Sénat kasi yango euti koleka na Cour constitutionnelle et tikali kaka adoption et pas le président de la République pendant 7 ans. Opposition congolaise et longo na ba confession religieuse bazali ko senga de politisation ya CENI alors que loi o ezali ko kende déjà pona ko kota na application na yango mbutu ezali toujours sur question oyo kino elo pena nu ba voter kaka président ya CENI te na ba confession religieuse nyonso oyo ezali toujours kozelama par rapport à makambo ndenge ezali ko kendele pour 2023 nde population ezozela élection affaire oyo etikali donc à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Poto Blevita et Pesami na Beltesco Mosungia Bakongole Somba Lamba Pelia pour na bana pe mikolo poto oyo eza na vitamine meka okopesanga raison. Ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobo sanate ba chepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosaka na kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya mon Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Mais jamais égalé KNB News, première chaîne d'actualité en continu Kasiningala. Toujours Koba Kopé Sabino ba émission à Siki. Bonjour, awa extrait il y a émission qui politique. Ils a déjà
en ligne na chaîne YouTube na biso KNB News de Kasikobo Santé ko s'abonner. Na bandi te nazaki pe bongo opportunité ya kolobela yango une fois sur votre plateau aussi tolobaki ete état de siège oyo eza instauré na niveau ya parlementaire baaccepte ke toza na état d'urgence eza en fait eza panacé te na lingana tokoloba bongo eza nayebi te oyo yango kisi kaka moko te okoki kobikisa bokono ya guerre ezotumisa na ngambu ya este mais ezali quand même départ oyo ya malamu mokonzi ya mboka azwi. Arrivé à chef de l'État en Mboka, certainement ça apporte des avancées parce que ceux qui nous ont comment ils na bandi était aina bateke ba kosaka na nombre de militaires na est certainement ko na ekuna ezaki quand même important pour yemo palper du doigt pour bina Mboka na biso mingi tout ça la problème ba exécutant muto pesa meeting muto pesa vision za muto mususu azo pesa na olenge mususu mais bato esengeli ba appliquer vision ya muto azo kama Mboka mingi basala ngona ndenge na bango. Lorsque le chef de l'État prend une décision ferme pour que tout éradiquer guerre, ça veut dire qu'il faudrait même les généraux, même les militaires, oh bazomema, bato ba robundi la biso na ngambu ya est, na bato bazomema mbongo pour enfuta bon base à la même détermination, même volonté pour soutenir vision chef de l'État. Mais lorsque un général ou un colonel se permet de détourner même prime d'encouragement au groupe militaire, ça veut dire que ces gens ne travaillent pas pour l'intérêt du chef de l'État. Donc au Kitana, j'espère qu'en revenant à Kinshasa, il sait maintenant comment faire ou comment contribuer l'information, voire même les garçons Jason a fait des témoignages où le chef de l'État était obligé de faire des meilleurs coups, pas de demander pardon parce que cette information m'a dit. Parce que le chef de l'État, vous allez vous en souvenir, dans à Kinshasa, il a même demandé. Il était d'accord pour que certains de ces enfants-là qui revendiquaient. Parce que le chef de l'État avait une mauvaise information. Maintenant qu'il est sur place, lui-même l'a dit. Je ne savais pas que vous faites des choses comme ça. Vraiment, veuillez m'excuser. Vous voyez que les services d'information chef de l'État, il faut sur le chef de l'État au sein de Makambu, mais aussi longtemps que les soldats permis sont les affairés, c'est pourquoi tout le monde a mis. Mais ce que le chef de l'État fait qu'il tape partout pour vérifier, mais ça ne va pas. Mais c'est ça, c'est grave. C'est parce que le chef de l'État est entouré, ça va faire. Je l'ai dit l'autre fois, moi je me suis dit, je suis en train d'entendre, na bandi dans Mutumalamu, sur le chef de l'État vraiment ligné vision à la matérialiser, na raison na Kinshasa na bandi était face au collaborateur. Imagine toi, les gens parlent de postes de chef de l'État. L'équipe est tellement belé. Sur le boss la liste, vraiment zébélé. Pourquoi? Lorsque le chef de l'État parle, nécessairement, il ne faut pas est-ce que mon faut la banque? Non. Ça veut dire qu'il y a tout un service au pour exécuter. Quels sont les mécanismes? Ce chef de l'État lobby en aval sans être préparé. Il faut beaucoup rapidement pour le il faut tout ça là. Pour le chef de l'État lobby écoute ça. Mais tant au service, ils ont boulé dans on tombe dans des choses comme ça. Na Kinshasa, mama ebele bakoma kokabana kabiloko, c'est-à-dire que alambi pondu apesi voisine alambi poisson apesi épée comportement wana ya kokabana kabiloko elongwe porto eke na perte mususu ezalaka malamu to pe mabe bona na bakinone ba réagir na micro ya Peggy ilunga pe merveille mombede. Mutu nyonso azalaka na éducation oya utana yango na famille to pe na milieu oya kolelaka. Kokaba ezali moko ya ba valeur oyo ezo caractériser culture africaine basi ya malamu mingi bayebanaka na hospitalité na bango pe accueil pe lisusu façon na bango ya ko se comporter na kati ya société. Kasi na ville province ya Kinshasa tokuti phénomène moko wapi ba maman mingi surtout na mapanga kofutela to pe ba cour commune bakabanaka biloko kolia, c'est-à-dire Maman o alambi pondu apesi voisine pe maman o alambi soso apesi voisine na ye et puis esalemaka chaque jour et koma bomesano lelo to tuni comportement wana ya kokabalaka biloko ezali malamu to pe mabe na part na ngavement en tout cas même ngala sepela lango te système a opesa na bilo na kata lopango eza normal te tende kende na mitié basi bazana ngo wana na muku bazana mais suka suba be banaraka jour moko ekoma keno yo lia ko ngai menga na zolia yo te alors pour la ngana sepela boko aboda mo lango eza mabe po suka lango ko sone ko taraka po ekoma un jour keno ngani na sala po ezala songa na tingo ko lete mo bolela mobano la bana bino ezate donc conséquence on va suka ba ko swana conseil na pesa mama sepela oyo zala yango
parce que bloc on est ben kaka coton et ben kaka mabe ya toujours eza mabe boye po nde bosa be change journée ya biloko wana mukolo moko kozanga otamsuke moko alambiti apesi yo te ebota baranki bozalaki bien ekoma na bineme ekomi engai apesaka ye lelo apesi ngai te mpona nini bobande odana bechange yo opesi ye apesi yo opesi yo apesi ye ezala mabe makasi mpenza kopesa biloko esika bovandi eza mabe te mais ezala bitidi te okoyeza ta biso omona te ozoya moninga place moko ozwi otiele mwa biloko mais ezala bitidi te mpo so ezala bitidi mokolo kozanga bozalaki bien bokoma kaka bineme kokota mibali misu balingaka te esika bovandi bo bozofutela ta biso moninga no locataire azopesa yo biloko mobali azoyeba mobali akosepela yango te mpo bazotika mbongo olambi bolena bana oyo ekoma bibisha pesi nadine apesi bochange biloko ndenge wana mobali akosepela otoya kokitisa mpe ya mobali mpo na nga vraimen na koloba ezalaka bien te échange wana créera baproblème lelo bakoki kopesana lobi kuna bakoki kopesana mais lobi kuna moninga mosu akozanga na lambaki te ye apesi eya ocréer problème oyoka nga le napesi ye apesi nga te ndenge nini lobi kuna nga mpe nga nakozala na bapossibilité mpe nalambaki biloko eza mokie moye napesa su moninga eza te eya ocréer kaka baproblème oyoka nga nakoma kopesa ye apesa yanga soki ok tosalaka bechange nga na ye ok eza kitoko te wana eza lisungi papa wana ezanga nango te osungi moninga omoni peke kuna aza na possibilité te be mikolo wana mobelake mama nzungu emati na moto te yo olambaki okamati mosani opesi ye mais habitude wana eza mpenza bien te mpo so basemeki ndenge olobi na mobali aremarke makambo wana osepela te amwa loko ozokitisa ye conseil na kopesa en tout cas baoyo bazalaka na habitude wana batika eza mpenza kitoko te kolandela biloko ya moninga mosu pene ezalaka eza te ke bosala échange wana donc telema azalaki na posa wana azwaka eloko ezalaki mpa na yo yango wana bani akomi osanga pesanga matembele yanga na kopesa yo pondu pesanga ndunda yanga na kopesa te eza habitude mabe totika toza kokitisa mibali na biso wana eza bacomportement mabe eza bacomportement ya bien te mwasi ifo ye moko azala na nzungu na ye ya ye moko olambi matembele olambi musuni yo moko kaka ozalaki esi olombi matembele obe olambi pondo omoni moninga alambi musuni yo okomi oblige ifoka yo mpe olia musuni wana te yo oliaka matembele ya mbongo oyo mobali na yo apesaki yo oliaka matembele wana jour oyo ekomonana ke mobali apesiki esomba musuni yo mpe olambi osombi musuni na yo olambi olie na bana toloba nini autre temps autre mers ya malamu ezali toujours kosala oyo ezali malamu mpo nzambe afuta yo kasi na oyo etali kokabalaka biloko kokabela moninga biloko ezali mabe te kasi bamisusu bakoma kosala yango mpe na biti ya kolukaka koyebaka vi ya moninga to mpe nini oyo alambaka chaque jour na comportement ya kabelaka nga na nsima ya kabelanga aluki mwa lisolo kokota na vi ya moninga kasi soki ezali nango kaka ya kopesa mpona kosunga wana malamu kasi oyo akopesaka chaque jour oyo moninga ifaya na ndako na yo kozwaka pe échange wana ekoki pe kosepesa mobali na ote to posepesa bana te mosusu kutu efungolaka baporte na mutu alingi kokota pe koyeba nini ezali na ndako na yo éduquer une femme t'éduquer toute une nation eloba mikolo na yango mwasi nde fo azala mayele ntango nini kokaba pe ntango nini kokaba te pourquoi kokaba pour quelle femme e mpo na nini kopesa te soki omoni ke ezali mabe oyebeli Kinshasa eleki partout. Tout succédition à biso lelo na messe d'action de grâce aux qui organisé na cathédrale Notre-Dame du Congo na mémoire ya maître Tété Gaston Kabwakabwe conseiller à chef de l'État na matière ya sécurité au atika ki mokili uta jeudi 24 juin suite il y a une courte maladie kasiba proche na ye balobaki keza COVID-19 na messe wana to noté présence remarquable ya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi accompagné la première dame Oyo Bareganyaki Kinshasa uta jeudi 1er juin na provenance ya Goma wapi basali plus de 3 semaines pour na kosunga pe ko réconforter ba population au bazalaki na insécurité pe ba sinistré ya éruption volcanique ya Nyiragongo. Ah, ndeko ici édition na biso mokona lelo. Merci na bino bolanda kinga partout dans le monde. Et merci na fidélité et confiance pour continuer kope sa biso pour tout ça la bino mosala kitoko. Kasi na kosuki sa beauté tikala pesa. Merci na équipe technique et rédactionnelle sunga kinga mokona lelo na équipe technique mobimba
topesi bino merci mingi na sima caméra oyo tozalaki na Hervé Zaka awa tozalaki na Peggy Ulunga régie esimbamaki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata édition betamaki Dada na Merveille Mombende toujours na coordination ya grande la communication Jimmy Mukinti Mangangala mino tukutani mukolo ezali koya na susi moko tout servir bino d'une manière très très professionnelle. Réalité ya bana kino